Tu as divergé que comédien. Non. Pourquoi on t'a divergé dans la comédie? Parce que le but. On t'a divergé à papa banana. Ma solo est. Il y a un sérieux déjà au limbe ici. On a changé dans l'ail. Je peux changer. Oh. Et là on y va, c'est là on est ici la raté. Oh comment on a moi c'est autre oh le moi qui me parle mon problème. Ma solo est. N'a pas un homme de parole. N'a pas fini ce théâtre. Ma solo est. Ozomo. Surtout mon frère Nami Bali. Bani on belle avec ma solo basi. Tant beaucoup là. Ozomo. Yo parce que mon expliquer non. N'a pas ninga moi si na zane pembe. Ma solo est. Boutique ndenge nzamba 5 mirei. Ngambe ko na bino na zala. Ma solo est. Na lembi ba mbeba pete. Na ota ba mbeba makasi onano. Na zala soulagé. La nzamba pas mola bato no sibana ni bali na ndako. Ma solo est. Donc esprit s'est transformé déjà comme que mi bali. Ozomo. Donc so na mona mona mobile na mona ka to balinga. To ba master. Le problème on trouve normal. Moi si na moi ni moi moi si. Donc mais qui na ngam c'est ka mi bali. Ma solo est. Oh yé a préféré na comme na et moi si. Moi si ko ngai ko 7e baga na bi non na ligne solo ko na zaki na moi na dépasser té. Ma solo est. Il faut dénoncer Satan. Oui, on est des chrétiens. Muto yo azaki abi que non. Na ça le loko moko na salaki. Non to la garçon mo ya PD. Na télévision. Na na BTV moko. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission Nabiso Masolo. Na Masolo to solo la katobeta ka vie ya star, topé mutuka ka simple oya sepeli kolekana. Plateau Nabiso to mekaka ko solo la muto na kola ndenge nini vie na ezo se passer ndenge nini makamni ozo préparer na vie future naï. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde, merci na bato sur Rolanda Biso na Karine Amado TV, merci na abonné na Biso ya Karine Amado TV, merci à les abeilles, je vous dis bonjour, ici que Joami Bino, bonsoir na ba Obalali, na pesi no ba bote bele parce que na lingara bino kaka ndenge bozo pe continuer ko pesa nga conseil ko solo la, en tout cas vraiment ezo salanga bien makasi, na pesi bino so ba bote bele na bato bo lingara biso te biso to lingara bino ngo tozo continuer ko sala bino musala. Donc voilà vraiment doit ngo mafongo le linga caméra. Pour la caméra, on a invité na biso ya lelo aza spécial pour na biso donc aza icône. Ya moko na kati ya musala oyo ndenge to sala ka musala aza icône na kati ya musala na biso et puis ba respect et belé biso et pas na bango to sala kwa ba koko donc bonjour maman 7e bagarre. Bonjour Karine Amado. Boni maman. Ouais, non bolon nzambe ça va. Boni santé. Nzamba zo batela toujours. Mon Dieu qui est longwater. Kinini? Qui bon. Tout le monde sentir on répondre na bisabu. Tes voix. Voix na ngana ko ba bongo la voix tin. Na tchango vinu bien na tchango nini pour échanger. OK. Merci beaucoup. Tonto Ibakaka 7e bagarre eza nom propre na yo to eza surnom. Non, merci pour la question. 7e bagarre eza kombo na nga judo. Parce que biso na judo eza première bagarre, deuxième tina 7e bagarre. Donc en tant que sportif donc des babinga qui na 7e bagarre à partir président na ngai. Donc voilà. Vous êtes quantième la famille? 7e, comme 7e bagarre. Maman za, papa za? Non. Tu es allé à l'âme, Bakoufa. Ok. Vous êtes 7e, vous avez combien? Vous avez au casier. Vous avez au casier, vous avez 7e. Deux bakenda, tout à la 10. Ok. Donc casier veut dire 12 personnes. Voilà. Tu me comprends parce que tu as 7e bagarre. Ah, sinon, moi, je suis un ok, merci beaucoup. Au cola, tant au cola qui papa non maman no bazaki au souke qui na betide nini. Moi, je suis villageoise, je suis Matadi, je suis grandi, je suis en 2000. Pour la villageoise. Parce que le pays qui n'a qui noie, c'est qu'il y a aussi. Donc, on a Matadi, on a villageoise. Voilà. Parce que batum so benga Matadi, on a mboka. Donc, on a zambokati. Donc, on a quoi on a monté. À tout bon, on a option de changer. Babara, on a mboka. Donc, on a botamina Matadi, on a dit ça en 2000. Na sali 21 na ngana carrière na ngai 21 na ngapika ya gozana kata kisasa donc
vrai nom nanga eza Tchela Toubadi Mireille 7e bagarre wanza surnom ya scène Tchela Toubadi Mireille ouais papa akufa mama akufa milimu na bango pe mana kimia donc ngana za awa na sasa na famille mususu bazawa mususu pe bazana matali ouais qui chasse en agine 18 ans OK ouais donc banda dia mamba mibali kuna tina bandela ngo awa pona boti bana na ngasa matadi mibali na bandela ngo awa na sasa pe na boteli pe awa na sasa na kata théâtre aujourd'hui diplôme d'état na matadi na zongo na sasa OK ah ouais pour vendre patentes maman les non awa na ko vendre pas ya grande sœur na ngai tant grande sœur na bano sa no fille de matadi tant ba mité awa nde saliki nga pena profiter le voilà 6e na ngai mais bon na ya awa na aussi c'est ngo awa nyonso na pona ko ta théâtre o bande ko apprécier théâtre depuis na matadi oui yego sala nzamba sunga kinga de façon que tant na kutani na ba mumbweri na ba isobe na matadi na kutani ba matadi ba ki production wana bazana nini ya film na bango ya loba mwana nyau loba mwana nyau te tant ba ye de avant wana tant ba ye matadi ndesku ba na sepela kinga bien Dieu merci na profiter na solo na bango na kina solo na président Mumbweri président Mumbweri tinga pas solo ndeni c'était comment ka omuni bango te na banzuzu na ngani za ina nga wana oui to ba presta ki na misu no ko apprécier ki ngondo lobi tenga pe funa sala tellement que banda bo mona déjà na za solo na mambo mengo OK po yi wana ndi manga na la lepe na ndi mambo mengo suki na lobi ozaki na mboka ozaki tantala mambo mengo ndeni oh chérie na mboka ba télévision zalit OK ba télévision zalit la télévision zali talaka biso tona matadi donc port zo bimisa nyonso mala biso tozali na ba original tozali na ba chinois te donc ça ndé vous en ba chinois makasi biso na matadi tona ba original donc voilà ndé siko tant ba yé to kina ifani mobima na insister kuti na leli papa lelo penza groupe à théâtre wana ba rejouer lelo papa bité le les assemblées ayebisi mama mais na ba nyonso to ba no tala théâtre netuki wana totali sili na kimi bango na sali effort poka na kutana kana mulweri na kutene ne bisi papa na business à théâtre talinga ba mais biso sala ka te biso za na matadi ni usana na bishasa ngabite na zo aussi sa classe na ngana nchasa na ina kota théâtre na kompana ka boxa nenga me alimbaki nenga atininga pa iso babi solo la na yedi pa iso bana bisi pe ya bisi ngai na pas na tout ça bona mon biso la na iso ba pesa 6000 francs abima so oui ça malade so boyete à l'époque a dit 6000 francs après c'est 5 merci na kenanga adresse ne ba komela makamno na bomba papier on a le voile kambo mususu na sa valise na sa bilamba maman ebite papa ebite ba yebe logote na je ba ndi na okene c'est ça bona continuer ba étude na nga donc sur na komikaka na luki bango ndé ko sala bamba zonga na bango après ngape na yeko mata tant na mati ndé na yeko luka bango tema na ki villageoise na bunga na niveau moko impossible donc na comment na la suki na temi na ponga bino yo akandi matanga poani na ngambi okeli ponga biti tile na ko okeli ponga te pona sala ga erreur mo ko di na télé na victoire na se batena na transport njili wapi na télé mikanga mo ka ngapa tonton na ina pesate otuna idezate te mo mbali mo boyeka za kiwana na biseka bi tonton na nzo na tanga la bisinga boye donc faut que na kende na avenir musuza basi ba mituke ya njili zala ngana comprendre kite na kena ngai abikene na tudo boyeka tuni ponga bi na kepe ponga bi mo ponga bi ce qu'on a dit ce que na bano de tout na biso tinji na l'équipe première wana se batena na première deuxième série troisième OK kama makolo ta mona mboka biso mataka bango mane wana na mona nga pla mona ngelote no kinanga na no kinanga na mo pla biso mezana boy wala sai na nga atakaka italiote amona ataka pe ketch na couper ngai wana kaka kutu tinjili nzoko za na 6000 nao te na ina mbongo na ngai moni nga baseri wana papa biso donc kosima mbongo na maboke ebele boye obika mwana mokesima mbongo boye mabe oza mbongo no oza mbongo bike mbongo oyo na futa transport na omela sikiri na nga donc oza na mbongo na ozonga ndako nga wana tinjili ntango nakomi mpe na njili boye
na balakisi na kisita babila ngata bato na moye wana quartier 3 donc na teleka bonga bi ye wana pe azaki na matali na kepe na pusani kisita zo reconnaître ngai ti bon alakisi na rakena na 4 ko ba vega na kepe na kutana kikedi azaki pa vega na pese mbote obentingi ndi na ke wana na koti abisi na vanda pesa yenga na vanda ba bakiti za kitabi vanda na vanda ba mo tuka komona ngali mireke olugana ngabi ozoye bangaite habité na yebi te ngabité boyaka matadi na bete lisolo expliquer abisi la vega wazoye vega otaka moninga kabo oh mono ye ngabi papa na ye abitoki pa mundwele toki pa mundwele ba gozo msanga sutina kasavubu na yebite keza kasavubu na matina mutuka mundwele tozo msusti kasavubu babite bisto repetaka na kasavubu so na tuni bango yango musko na linga kasavubu makasi bali misangana linga bakomini nyoso yango pese tanga babika bango na kasavubu nabi navana sofa grande sœur na bandal te fofa navana na kasavubu pona yaka répétition ne na qu'est-ce que pas ko na biso na kinanga na pese ba na kinanga na kasavubu na kan Christ roi na pese ba mbote ni na kiko vanda pona ke na répétition chaque jour donc voilà yek se biso kokola no ezaki nde ozaki tu olonga na maboko ba parents oya na kina 18 ans de to baka na 5 ans de mois na mémoire ezala bien donc de 5 ans à 18 ans ovivaki ndenge ni na ba parents c'était comment babande ko bercer yo babande ko beta yo maman non do finga yo papa non maltraité bien comment ngai na bandeko na ngani so bako oko passer bango ba micro bako sala témoignage na bana miso papa sabotaki abandon ba ke mwana malama botos ezaka Mireille. OK. Nazali film nga d'être de lobisanga nazali film on lo ba te ata so na problème na va na kwa mi na va na ngakinya na va na kwa mi na lo sakana nga pona no babo pona bana biso na bana ndiko nga boiza problème. OK. Yo mama na biso soka yende pour moi so no teka bilama na ballon na matadi soki mama yé ndina kena yambie na sac na atokoti na chambre ndeto banota na solo do yé kam to lobisanga yenda no lobisanga donc voilà ba confusion agni batikinga mamo bimba batikinga déjà batikinga na bakoko na bango o se sentait ndeni et on perdait qui papa non choc passe papa en tant que fait le bosso maman qui fait papa maman donc yomo nga surprise te na solo na papa na nga de 1h à 4h du matin robeta ma solo bi ma chérie nazo bi mon hôpital lelo nga bi papa na comme si nzambe penza lokola toza na biso mercredi donc nga ba vendredi na ozana matadi abi OK pa on ezate abi yaka na solo surprise mo osepela na makasi na 8h ba benga papa kufi OK na ona linga surprise te nga mta surprise nga ite nemo na mama na OK le tournage to robeta ma solo na mama na téléphone mama lo bi oya mkoloni nga mama nazo kala mingi te nazo matadi ya blanc aussi reprendre yo makamba bien tanga lo benanga loko ne panzanga makila tanga panzanga makila 18h mama kufi OK na raison de voir donc na linga kangote linga surprise même chérie na ngani ngazana bi moi c'est ngani nga surprise te si un problème avant de le na solo na alors bana te na solo surprise mo boté na ba nyo so nzoto donc ininga na donc vino mo passango na kata théâtre oui vino en tout cas na kolinga so na bi mibali c'est trop dire na kolinga mobali na kata théâtre mobali diverger na kata théâtre OK donc voilà donc tu es utaki matadi oye 18 ans avec la vierge nous avons souni t'as divergé que comédien non pourquoi on t'a divergé dans la comédie on a tout parce que le on t'a divergé à papa banana ngai OK aza comédien non un musicien non aza na bien papa un avocat OK et avocat oui. Comment il a avocat dans le théâtre et après bobalani boyo kabwana non to balana quitté bon par rapport au morning ya mumu bablo mususu za bloko ko tinda bana te na ndenga mabete mon bablo ko ba sport eza bablo ko moko ba soutenir mona mwasi nga papa nanga za osana ofida mais azaka boxeur kokotsa bana ba metne bablo ko moko boye ile umseko be mama bana na erreur ozomona mwana akoko se transformer à partir ya eloko ya zosala gatemba na komaki na ba karaté na lona karaté judo donc esprit s'est transformé qui déjà comme mibali ozomona
Donc si on a mon mobile, on a des balinga, to ba master. Le problème on trouve normal. Moi si na moi ni moi si. Donc ben qui na ngana c'est ka mibali mibali. OK. Ozomo. Surtout on fa na mibali, bani on mbele ba beka masola basi, tambo kola. Ozomo. Yo parce que mon on expliquer non, ngabla linga moi si na zane pembe. Donc c'est comme si yo posa qui na trop ba camarade non trop bazela ba mibali. Donc que non ngape na mobali donc balinga na donc na éviter que non na comment dire comme bébisa sans le savoir. Ah maman c'est dans la classe mon copine bon ngape na za chérie na pembeni wana. Vous comprenez? Donc na bano bebara malembe. Muta bebisa kité. Na trouve comme normal na bandeli mais sikonde na comment est-ce qu'on passe pour bon c'est déjà passé hein. Voilà. C'est déjà passé. Oui, c'est déjà passé, ça fait trop mal à chaque fois que exemple m'a commenté parce que ils ont indiqué ils ont ça que peut-être un défaut mon web manakata défaut azo manakata ya vie est normale. Kozana mwana kitoko mwana kitoko ya moi ça bon moi nini ka dans le vide. Ça fait trop mal. Mais pour comprendre faut zakapa. To omikuta na kata ka o nde o comprendre. Soko yebi noter o commenter o finga o loba n'importe quoi. Et on a loba mingi sozo ta l'émission na biso fo yoka. Avant commenter o yoki o tie commentaire na yo ko mona pe commentaire non na kata commentaire édifier pe batu musu. Oui. Donc ça a besoin que faut finir tout le roi litungulu takuna liboko ndumba nyama non commentaire monsieur ça o commenter muninga e pas commenter mabe mais kuti commentaire na yo édifier à changer langage à commenter bien. Donc merci beaucoup, merci na babonné na biso à les abeilles aussi merci beaucoup parce que vous olanda biso et oyeko se transformer lelo et au salake ou changer quand le monde na quand biso ba fille au côté na kabajo est-ce que tellement ko ça ba sport beta ba bali wana skolo pour moi ça quand même tout jaune je pense c'est jaune. OK. Na judo de marron EQ. To benga ngo EQ donc c'est marron voilà. On s'appelle box. Box mais ça la box mama pela. Chozo sa bongo na mobile na yo mama pela ça la box. Garçon na nga beta mais oh tout monde na matanga. Na yib mama mona te. Non kili ma ouais. Ne mettre le coffee. Na panza na boye. Ah bon? Tout ça m'a biso. D'accord. D'accord, si on sa box wana na papa bana boza kaka. Za karaté na papa bana boza. Tona osala judo wana na mobile na ngai tozala kaka. Oboti pe mon papa bana na ma mobile na. Papa bana. Bon, elle aussi quand elle comprendre que non, la fille que je vivais avec elle a osala il m'aimait vraiment. Mais elle comprend que moi si on a zone ngana tchana ndako manga ezayete parce que combien na bana misatu na pesi na lisa malula mbote ma fille ine nanga ba chef ba mona jeune fille nanga voilà yami balé yami balé Kevin Kadi le KKM yami satu Stéphie à l'école donc on a bomba banate bana benga nga yate bana benga nga mami donc voilà parce que ce que bombi bana ou bien bomba bana komi bana bandiko ngai bando sikanga ya o c'était maga oh azobota na théâtre bondingi ina plein succès azobota mais lelo na komi fier trop fier ata papa na bango azate menga mo azoboko na bana nga na za à l'aise vous comprenez ça bien na bana ngai to vana to masoto komba camarade baninga otala au 19 ans otala au 17 ans otala au 14 ans tala niveau plaisir ozomo mais le pas au bomba succès balinga ki succès boboye ko bota tala sko lelo bana bandeko ko bana bango on ne suma ko lo bana société na le bina mutu te pona zo linga na ba problème te et akoma ke ono o lo bagi mabe tout ça lo bana mutu boy nga lo bina ma kamanga na za porte parole la mutu te donc voilà. OK. Continuer karaté na continuer na ndenge na ko kotana nga na judo na auto loba na sisi na nga pe makamna nga judo wana pour vivre kana mobali a comprendre que non chéri naza na ye abeta na baninga na basi te ba camarade na habité yo camarade on a télévision non ma chérie bébé
omoni soki nzambe alongoli mutu na mopepe moko ya mabe olingaka mutu wana aloba pourquoi biso olingaka mingi oyokaka nde monele kaka aloba tomonaka bacardechin wana soki bacardechin tata wana ase transforma komi ne mwasi basali basirurgien akomi ne mwasi aleki na tv parfois nisi mwasi naye na bana alobi nde nga naza boye nakomi na nga mwana wa mwasi mais alobi makambo oyo ye apréféré na ye akoma na ye mwasi mo siko ngai siko 7e baga na bige non nalingi seloko nazalaki nango na dépassé te namoni ke eloko etamuse kumbaki nga na mbemba moko bene yarrière moko boye mbe memelaki nga blocage moko boye ozomona ya beaucoup de gens bacomprendre yango te mingi bazoloba mabege non ifaka bo bango ezala comment dirais-je ezala secret na ye balobi ntango ozodénoncer satana ifo kobimisa pourquoi toleka na batémoignage obombaka ozalaka chrétien te siko oza chrétienne ma chérie nga nalobaka toujours vérité un an kota elongi nanga boye zelonge baekozala bahypocrite te koyeba nzambe oui mais ozomona koyeba nzambe eza ta mosusu likolo moko na kati moko libanda wana oza nanu chrétien lokwa jo voilà mpo nazokenda na église toko mpe nakokende na ngai te naza trop concentré na concert ambiance neti ozocomprendre ngai sérieusement ozala porte-parole ya porte-parole à Kofi. Ya Kofi, oui, ya Kofi. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Non, au Cameroun, il y a côté. Ils ont un négaka, n'importe quoi nini. Bazou a un nez à l'aïka, ba chirang, ba ginzinga. Comment il m'a dit ah, soit dans ces zones ninga bonne beauté, on s'en a foutu quand il y a eu photo sa madame. Au ça au bon. À l'époque, na bisu ko était. Au ça au bon. Auto site. Obi maman boy. Obi photo sa madame. Oui. Tu na bon, il y a na bombelo. Mais c'est vérité. Tout ça madame dina comprendre. Ils ont moi si ngala mobile. Parce que je bis nga que non chérie na lingi sauter que non au sala makambo na auto sauter. Yo le roi mobile nga moi si na pétition. Oui. Si elle amour au salon. Merci. Donc vous avez ce qu'on est moi. Moi si nous tapekisa kwa lobi na lingi. Moi si na ngaité nga pe na moi si lokola gi. T'es à l'époque. À l'époque. À l'époque tu étais papa. Papa. Vieux. Vieux site. Ensuite, nous avons un vie, la richesse va bien un vie, la Christian Choga va bien un vie. Christian Choga va un abi, cocotte na buzo ba noter à tkala bien vie. Na dibaya 54. Kwa ba petit na ngaiti. OK. So VC, tu amba mena sko 20 na kati ndako na ba banga. Libanda ta musuza ko tuko ko ngoma be pour na te. Mais na kati wana tala ka bazana ba évangéliste ko sambeli belé. Tabia vie to yika poto mena ka ba 20. Pour yebika libanda tanto vendre bonne table to meli ba vitalo nzoka ba dia na ba kwiti na nzo déjà ezala ka bongo na lobi mabe pona ba mota en tout cas ezali solo to beti te olobi no mabete parce que shoga na tali émission na internet je salue les Kechu les Kepanda en passant et alobi pas les Kechu alobi ke kokoti na buzoba na yo te botikala omela na eta ebi ma ba vi na hote soko za ka vie to komi mama do ye mama na ayebi ngote Nzamba sur le coup. Ok. Et que vous avez bien. Nzamba sur le coup. Mais si vous ne soit comme ça. Mais cause la hypocrite na vie za malamu te. Vous comprendrez? So mon nzamba osala bolamu pona mutu. Linga mo saka ta témoignage bien. Ah c'était bagarre on a zala ka boy. En tout cas pona nga penza na obetele bravo ki nzambe penda sali kati na ye. Qui ou les par sentiment pour au bout loko mo par sentiment et ça va bien té yo mo conscience no mo zo ba non a muto to betani masole belé a muto to sane makambe belé na mo na témoigner na bike no obenga nga vie yo boy il semble témoin soki na kosi lo bana mataka moto te lo bana mataka moto kate vous comprenez oui et ça va qui sinjo am bimisa na vie zo nga ba no benga homme de parole na ba fini so théâtre homme de parole. Voilà. Pour ça, on a lobby comme on a besoin de ça. Sur tout ni carnal, pendant dans un côté, ma fille était dans ma camouflée. Bah ben un homme de parole. Bah et puis ma fille était très bonne. Salut ma belle, yo dénoncer va te belé. Pourquoi tu as fait ça? Nous n'avons pas comprendre les técologismes si à l'imbi sangal. Qu'on dénoncer na ten combat na. Obi qu'on dénoncer le ngobani. Je ne sais pas. Il y a qu'on a yé pour dénoncer tendresse. Nabi tendresse ta makambo ça na ko dénoncer. Mais na dénoncer mutu na sali témoignage ya vie na nga. Na lobi o makambo itali nga moko setembaga. Na longwe na ba difficulté na mikaka tano. Satana ayi. Ta yo saka na kofanda to mi lipo ko mona bulumba mona mwasi andiko no wa. Et puis niveau malédiction. Sur setembaga pendant combien des années?
Vous comprenez nga? Mais ce qu'on Nzambe wana, Nzambe prophète Konde Paulo Dominique, atali boyabite. Nakotika mwana mwaso tazana loko moko za kati na ye. En fait Konde Paulo Dominique wa liloba. OK. Atali boyabite mwana mwaso fona bimise na loko wana. Il y a beaucoup de gens qui comprennent la route. On a va nous on a dit non, il faut na pambola yo. Nzambe na tellement bassin dans zipité. Ozomona. Bisba o il faut pas se féliciter, ça va l'été. En tout cas, ama munene yo. Pour biso to lingaka mapamboli, Nzambe bénir na comme les. Nzambe pesa élévation, succès. Oui, au sein élévation succès. Ouais, bon mona succès est beau pour équer. Succès est beau pour équer. Mais tant on a mutu oyo andimi kolesmasi ya abongola ye akomisa ye moto ya sika. Alongole na ba difficulté ya mikakata. Na mbaki ya mbina tangi komba mutu te. Pe na zotanga kuma mutu pe na tika pe kutanga kuma mutu te. Mutu oyo ayebi na lobanga na mashaka ba mutu. Mutu oyo ayebi ke non, ngai na beba pona 7e bagarre. Na tu comprendre ngai. Ya solo Karim. Azo comprendre que non ngai. En tout cas pour la namona moi sonné nda baby sanga. Na sengi pardon. Na na sengi pardon na mutu nga na baby saki. Aza conscient que non ah, nga obi que 7e bagarre oyo nga na beba pona ye. Ya mona sengi déjà au limbisi. Nga na changer na ngai. Je peux changer. Oh, et là on y va, et là on est ici, la raté. Oh, comment on a moi, c'est autre chose, on problème. Mais yo ça. Et ça, quand tu as théâtre, yo ça m'a bétan, on l'a bongo que mouto a yebi. Ma chérie. Ma fille a théâtre, balobi tika koloba bongo. Ah, beaucoup de choses que tu as fait théâtre, comme ça. Eh, bah, loba. Balobi, les mots wapi. Nathan, il va composer, il n'a pas eu de barando. Na boy ranking ngana mwana Nzambe te na sala ranking neti tanga sabaki tika kombo na ye kole so libisaye ici nani sus kole so libisaye oyebi tendresse oyebi oui oyebi alobi ngam na pesa combat tendresse wana oui comment les aki dodi ye baza yango na neni moi moi ça n'est pas makema kero na que nous a dit bien o kokate aye kokota ndi na comprendre on va ngande ni po ya beta mutu jusqu'au jido oh yana OK a respectanga makasa ko banga mutu akofinga mutu nyonso mais c'était ma garde ayebi que là c'est ma sœur et puis ça va un message o ayebi ke o ayebi que c'était baga alobi mabe pona ye nafuka ma te ko fuka maintenant boss bolina sani bafuka na Nzambe mais na sengi bino bolimbisi na pena ba makamona ni solo belango te ko comme ça o ina boye on senga pardon na télévision. Est-ce que okene ko trouver bato yo be ça peut savoir que nga na bongwani na trouvaki yo petika tika na trouvaki belé kuti na trouvaki te ba mo ba benga kinga musu ba finga abenge ba finga ah bien c'était mon apprendre et mutabonga mie mais on fait c'était o apprendre mutuli bon mutu na esa madame ngabi nini ko na sali nini ko camarade nga ko be nga camarade na te ngabi nini zela tindoli to ngabi o tindeli nga lia na moni mais na tangi ko mona yo te susi na ngeza ke ngana yo tous à la bana basi na bana basi. En tout cas tu es courageux hein, courageuse et c'est changeant. Ma chérie, ngai nazala nga kuna te ngana sasa kana zala ki na diabu parce qu'on a ngana ezaka molimo santu kaka nde mutu esalike prophète Nabiso, alobi na ngai Satan ba dénoncer kaye. Oui, là tu as raison. Pour la libérer, il faut dénoncer Satan. Oui, on est des chrétiens. Muto yo azaki abi que non, nazala eloko moko na salaki. Non to la garçon moko ya PD na télévision. Ngana beteli moko. Alobi nini? Garçon na lobi bien lobi que non, ndenga na zabo na bebisa ba fille ba garçon belé, pe na bebisa ba fille belé. Na ba poudre na ye au moins na camarade ya comment dirais-je moi na moi si a repris pour de mato tia pour de tokende au moins na fille na comme na molimo ya kimpidicité donc on a témoigné a cinq na ba camarade ne nyonso o a dit que na camarade na ye alimbisa ye aya na église ba bondela po na ye po abebisa ba poudre ba bisa ma mebele a c'est le témoignage a ça clair abi de bebisa ba garçon belé ba nanga ba comment ba barani ba homosexuel ba limbisa ngai te pas so yebi mikolo eza so aussi les succès au lekina TV le bibi loba qui non non peut-être ça je joue
Je joue dans les gars pas Kevin Sydney. Nazara ba film na sala Kevin, nazara ba film na sala de la paix, nazara ba film na sala ba ninga mususu. Ya ba ibutu ya ba tebele bele. Na tournara na RDC so ba RDC Cinéma TV. Ba écoute ba film c'était baga pour ne pas Sydney. Pour nga za produit na e. On comprend? Na tournaka. Ezak que Moussa Nzama lobi baga, il faut dénoncer Satan. Le moi maboka Satan. Pourquoi on peut bobi ah ngana na tiki masanga. On va regarder mon thème non. Et celui qui a eu mort. Mais pourquoi ça fait na batu? Ah babi, mais c'est bien mais là, nga mais la souci na tiki. O saini. Ozo dénoncer. Ah nga mais la souci mbok na tika. Ozo dénoncer. Nga lo barango na bano mais la cigarette na tika. Na bano mais la jam na tika. Et ça nazo tika na nga na tiki na ngai. Parce que na yibi nzambe, na comprendre que nzambe za phénomène, nzambe a mystique. Nzambe yibi ninga sala makambo na ye. Taba ndeko na ba comprendre ngona muté. C'est normal. Taba ba ndeko mali ko soboma. Taba so ba ndeko. Ezo ngana ba théâtre té, nazo ba ndeko partout dans le monde. Muzuno sozo na 7e bagarre. Soki on s'est retrouvé kaka na base na likambo ngana zo loba. Ndeko na ngana yebi ke mingi. Ya pote bozo féliciter musu bozo ba non c'est un baga ah ngana zana ngana zala na le temps yo ekokoka mais faut comprendre que non nzambe azali ngana pekisi mututé ngana sengine bolimbisi na ba oyo ngana bebisa c'est simple il n'a pas masana ngazana la guerrière abi 7e yo sengi na yo bolimbisi nini on savait ba 10 filles ba 20 filles ah amke bon point na biso na bebisa na libanda boya balabala parce que c'est là qui paye bana ba remarquer que ça la bongo bana na nga ba loli o moni ko lo na bana na nga mo babi mami il faut oloba poto ndima ke no tiki makambo jeune fille na nga elle a 19 ans ni lycée madonna poso lobby et ça lo sonia et ça la nga soni nga bité na za nga bi je suis courageuse babi te na nga mabo babi mami félicitations oza courageuse o lobby o dénoncer satana nakendaka nini université nakendaka te na baklasse bana te bana basoboya ngai vous comprenez tu étais blessé na affection ya bana voilà pour ba o sanga likambu omona ko mobile surtout mobile wana soka ko ya boye nami na biso likambu za loba mo atila do moya no bezata mo ka bokokani tokokani mais si on a senti que nous maman nanga azumbi on a azumbi la ninga maboko ça te faisait aussi honte devant bana te mais ça nanga honte te pour moi que bien boulouté mais nous trouvons normal c'est ça qu'un voutement pour nous trouvons normal au chéri nanga penzer nanga pas vraiment la vandi wana bana pe bayebi ki wana moi c'est papa wa bébé nga chéri bébé papa na bino ba sa bataka moi ça ba papa na bino benga baba maman na ba papa ta niveau démon si on a le manalo bananga été il faut le bas il faut le bas satana za mutando kuta satana bébisi fina nga pendant combien des années bande ko nga boyebiti satana détruit nga pendant combien des années boyebiti botika ndenge nzamba salikata merei nga ndeko na bino nazala délibéré na sengi bino pardon na limina zala de libre pour comprendre des tenus César Olobate na linga bino mingi bande ko nga ba artiste comédien na linga bino makasi na bi ke bo tenir na rigueur mais na ina bino mutu na tangi na komba mutu ah na tangi mutu que ce tout noir là juste va changer te na bi bango ba changer bon bango no se na makambo wana non OK non pour poser fier théâtre vous avez makambo wana non non voilà donc on bonne les cadres on va tala on dit oh côté on est nga na yebi te na jonkit maybe oh les cadres oh ça be les gars ah te oh c'est les gars oh nga mo sona vana talibu yebi oh ya les gars oh nga yebi te oh détecta bango pe au vandi bo temba moko ngam na ko futu ko vana ta bonne terrasse bonne talibu mo na seki ngam mo vanda na bavandi muslim umona ngabana basi bana basi taba mbanga umona bavandi mibali mbelo baza muslim bali muslim bali bavandi ba camarade te et le retrouver affection banana chiritika on a comment pousser ka
Normalement, si on a vu là-bas, on a la libre, on peut avoir la libre, tu obéis à ma soeur, tout ça. Et ça, on a plusieurs. On a comme pour Bima, on a eu autant de bango, donc on a à l'aise. Quand on se sent pour toi, et bien, maman, camarade, dans l'anniversaire, on a une salle de cadeaux. Ça nous a plaisir. Et ça lui bien, la liboso, moi, on a 5 euros. Ah, c'est un ngaï. Ngaï, ah, n'attendez, n'attendez, ma puta, abino, ma puta, la tarot. La tirobe, na bonisi soupi wana. Basali cadeau camarade na CP to kamba photo makabe belé. Donc et ça là qui vraiment c'est ma casse. Mais bon na tibi nga na zoni na ngamba. Na tibi bango nga na zoni. E ozongenda ko kani poto na lelaki. Na oyo kanzo tumali. Na lelaki nza. Donc on passe. On regrette batanyo so. Batanyo so wana. Na tel batanyo so wana fakina za na bango boyo. Donc on sentit que moi comment représenter nga ba camarade. Avant de présenter nga ba camarade. Avant so c'est ma maman star. Et ben on a bêté la ngato. Oui. C'est ma maman star. C'était un baga. On a dans la belle moi. Tout ce qui. Avant on a bien on lamba té. Yom to lamba na lambi. Mina kaze ibo moté. Tana bi yom to lamba yo o lamba. Ce côté. So na bine yom do lamba non mami je suis fatigué yo lamba. O lambi no ka. Na lambi. Donc na senti que na zonga mama na bongisi ndako. Ni bo babimi akine université on sona classe na ton avant na ya. Na bongisi ndako titi esili. Ana ibi na ikix comme ça na ngai. Ozo mo. Donc déjà bon ami qui bazon wa 17h nga jusqu'à 15h fona za na sala bango fufu. Si beaucoup de gens constaté na sala bango fufu ba chauffer bloc. Allez na bango. Faut se sentir responsable. On comme ce que ce qu'on fait moi na boy, ce qu'on fait moi na boy. Yango vraiment merci na papa na piko sur mototo. Na pesi ba mbote belé na ba conseil na ye. Pour nous pesa ba conseil mais na bisete mo na bana ba vie ozo mene wana, ba vie ya mabe, oza mwasi kito. Obro mo ndo taliso. Azo rappeler que non oza mwana mwasi. Yango na singa vie na ngana nzama pa bolé merci. Ba conseil ne peut vraiment y contribuer à qui na vie na ngai vraiment merci. Est-ce que vous papa? Non, t'es. Non, ma chérie. Non, ma chérie, non, ma piscine. Pour que le ce n'est bon aussi que j'aime la bien. Il y a contrôle en net. Il y a contrôle en cara. Il y a contrôle en rabat. Occupez l'engi. L'engi. Bon, chérie Rosa. Ah, non. Na papa na zoya ok. Oui, c'est la rata trop. Tika. Na mo le babes pour papa. Oh il a dit bisous. Bisous. Ça fait ce bisou comme ça. Non, les ba mbeba pété. Na o ta mbeba makasi onano. Na zala soulagé. La nzamba pa mola bato no bazana mi bali na ndako so zangi mobali. So zangi mobali ya passe. Nzamba pa mola basi nyonso monde o bazana mi bali na ndako. Nzamba pa mola basi nyonso o bazana ba chéri na ba. Yebisa biso na ne ozo yoka. Goût penza. Et mon babé tu m'batte talika bongo zo msabosa na mwasi. Ngasiko lo ga bang sa mo lo kole ko bi. Jamais. Mo ba yo mo. Tala na fanatique na. Tala na fanatique. Est-ce que ça rappelle à solo que moi c'est face à la fan na la fan na bolingo. À la fan ya mbali na bolingo. Mobile nanga a fanatique na numéro 0. Siko nga na koma siko fanatique na. Qu'est-ce qu'il y a? Pona ndenga zo memelanga. On belle musuwa banga mwasi pas le batana mwasi otala mwasi ni ba banga ta ko banga bikam so ya banga ate ta on ya yo ndito swana it na bine o katsa makadam o yambanga na telefone ni yimo lo bana lo bayini e po mo yo katinga o lo bino yambanga lo chéri bébé sko ma nini malobe vale na makolo e malobe vale na makolo na bisebe malobe fuza na monoko po o lo balanga chéri bébé o lo bina ngai temba moka allo Otela bado katsa makadam te malobeza na makolo te za na munoko makadam ndi zo katsa okatisa voilà nazaka zo mona za na ngo ondi mante mais na ligne nini vina biso ya ki mama guka na guka no tika e mo vani bo ezeka yoka fo simba e mo baba simba ta kuma lola mais Ozala. Ngali bana bano bénéficier ba imbécile. Na imbécile. Bana bano bénéficier makasi. Bénéfice makasi. Ah nzambe.
car il n'a pas c'est non c'est la même qui passe donc c'est ça mais zamba ngana senga toujours merci pour asali minene donc voilà. Ok, merci Nanzambe pour Asali, vraiment Yaminene. Merci beaucoup à tout le monde de la bataille sur vous continuez Kolandabiso. Je pense que c'est ok na chiti émission Nabiso. Merci à les abeilles, je vous dis merci beaucoup parce que vous continuez Kolandabiso. Vous partagez vidéo Nabiso, vous aimez, vous tiens j'aime et que ça Nabiso bien makasi. Merci beaucoup. Na profiter na occasion biso une église, toujours na toso mbalopangu ya église. Yo o kabambongo, yo o linga ko aider musala Nzambe to priaka. L'église est dans Movenda, dans la direction il y a 24. Movenda entre Petit Sayo na 24. Donc Petit 24 na 24. Na katikati église est dans tout ça na Bethesda. Donc na Bethesda tout ça donc tu as $1 chaque dimanche ou payes $1 na yo pour na parcelle ya église. Donc comme on a payé ça $1 na nabaki na tika bongo te na signaler pe ba fan nga na yebisa ba abonné na biso na signaler ba les abeilles nyonso o aza na posa apesa $1 na ye pour na contribution ya parcelle ya église vraiment so o contacter nga te na prochaine émission na otia numéro ya maman prophétesse na biso ya église na ya pasteur na biso ya église na kotia wana comme ça mutu nyonso o aza na posa a contribuer nzamba salela ye makambo afungolela ye ba porte makambo na ye esimba to benga ke pas nzambe so loni nde obuka so loni te obuka te donc likola $1 nzambe akofungolelo place à 10 millions akofungolelo place à $1000 akofungolelo place à 2000 na capacité ndenge nzambe asepeli kopambolela moto donc c'est un peu ça maman c'est biso sepeli makasi vraiment ndenge to yambi na émission na biso je pense que on est édifié par rapport à makambo oyo oyo puisque expliquer biso passé ba yo va tenir na rigueur te ils en ont passé ça les solo toujours bita Karim a le bien tout solo et moi tout solo bon tout à makambo susu ndenge ezalaka yo moto lingoki en tout cas na chilio au nom de Jésus liboso na yo no yosko le baka amen pour ça la moto on y a mutu ya mwana donc nous amenons là pas mon sonyo so pourquoi pas au moment du combo ya 7e tiki yango kaka combo ya 7e baka eza na combo 5 baka binga ngani règle eza na combo 5 eza na démonter ba changer au combo parce que tant on a 7e bagarre tout monde a judo te eza démonter judo eza démonter te to lobite ke eza démo za milimo za kina kati na ngani ya mwana to lobite ke eza démon vie 7 taka ko mone ke na mabe vie 7 te ba on benga vie 7 ba benga vie comme des paroles vie ah OK ba ocha 7 vous allez ka vie donc tonton nyonso tout ya théâtre na lela bino fort ba masana nga ba vie na nga on a nga mingi vous ebele ba papa na monde papa Masasi papa Masumu papa Podi ba jeune na moni bino tout ba Dino là ba Christian Shoga ba Ans Luzolo bino na moni bino na moni ba Bébé Blanchi je t'aime donc na moni presque bino nyonso donc voilà ba Joël Nzolani na moni bino nyonso donc na ba petit na ba soda na za na bango donc na piste mbote na mamba ba soda si la te ça subongo te ils est lobeli OK ils est lobeli ils ba soda donc na bande ni ba petit na ngai baza trop respect envers ngai yango na za ami na bango na piste mbote na ba fanatique na ngai nyos ko ba linga place na monde na mabe ba limbisi 7e banda et comme ça social mabe au sala mabe te faut 5 ans limbisi donc na 5 ans limbisi tant que moi na 5 ans pardon 5 ans pardon te pardon te ne ba limbisa ça donc voilà merci na yemoko maman Véronique Biaka na Canada ya bo alima na Dakar na bo santé Pecos Fumototo na Suède na peso boteria na bo santé qui encore Léa Soki na Londres José Limon na de longues jambes na peso pe moto na Londres pe ka lisusu Aminata Ndongala toujours na Londres na peso pe moto na peso moto na bateau nyonso ya ngai septembre tellement que vous allez bilé bilé na lingi bino bana na ngai vraiment na lève fort na peso grand job Elvis Lomboto donc Elvis Lomboto na peso bilé donc voilà. Qu'est-ce qui se passe?
osimbi kisi ozongi na mamba nzambe kisi na kati na nkolo donc yango naza makolo eza jeune prière to nini parce que bajeune ya na basorte ebele yo siko préfère no makongulu nasepeli nde namoni platon eza bien naprefere natika na ngai navana na ngai boyisala nga bien merci beaucoup babima kola mosala na nzambe soki netizaka lipamboliti amen mosala na nzambe na bino boza na de la foi kala mingi septième banda nzambe osalaka mpo nzambe makasi asali na ye en tout cas la CP non vraiment makasi parce que oza ouvert lokola maman Esther Ngalasi donc oza vraiment ouvert maman Esther Ngalasi tanga betaka lisolo ya vi na ye alobaka il faut koloba parce que mpo nzambe afungolelo baporte il faut pesa témoignage na yo mpo bato bacomprendre outa wapi ozalaka nani ye mpe alobaka binga azaka ndumba alobaka nalandaki na télévision alobaka binga azaka ndumba nazalaka boye naka boye ayoka asomo te alobaka vraiment alors ntango alobaka diable ayoka asomo voilà merci beaucoup parce que baporte ezofungwa nazalaki bongo te baporte efungwani bato balimbisi ozomonaki motu wabe merci bien à Major Bissadi de papa merci non quand il m'a dit un conseil non au plus ça vraiment en tout cas na matanga maman chaque vraiment en tout cas merci papa na botika te na okende kaka bongo donc voilà biso pe na site na biso to peso conseil pour na roye biso que diable azalaka risé mutu soka bongwani alors faut percer okota vraiment na kati ba prière ya makasi oyo mwana na pesi ba no sali lo bambote na pesi be masa na nga epi la moto otiti et ça vous Georgine joyeux anniversaire masa na nga ela fois wana grande sœur na ngai alindima nga na ba défaut na nga na bena nga nyuso au monde chose vivre même na mobile pourquoi mobile so alingi moi si pourquoi alors attendre lingi mutu tanga passe na bisem o lingi mutu na ba défaut na ye na ba caractère ne ko ça nini yo ne ce que mutu ko changer mutu wana ozo mutu tant mutu na zo changer ata fana ba camarade na ye azobaki ngazaka boité mobile nga ba changer ça et ce témoignage oui ozo mutu ngazaka boité dinga nazaka mutu bitumba nti mwana mosa na pesa na tendresse nani na pesa le mbote libinga mais il est fort makamuna za nonga sala nga bien vraiment donc ce que namona na li na bonda ce ko ani na sa nzambe ndenge pesa la voilà sigo mona nga pas na tumboli mwana yao au final na télévision te donc moko na linga ke ba émission na sala bien mais maîtrise kaka des solutions donc voilà merci na ba ndeko nyonso te ba ensemble sambe na nzambe na linga solo pour te boire sur le bâtiment qui ça partout donc il y a pas ensemble aussi mais qui na yo mais ba et puis to bossa na babi elo moko babi bino na théâtre bolingana ate yebisa biso à l'époque na époque à CD bolingana ate na théâtre bobanda olingana pe ndenge na époque bato bolingana te ou bien comment parce que tout le monde ba indifférence eza makasi ba problème eza makasi jalousie et tout qu'est-ce qui se passe ezaka apoto sanganaka to eza ibanda na ode à l'époque na bino après ezokita alors mutu musoko taloka batali bo Karim Yamando kandinga zanika boyini yo osale lote ndinga munu ko saka bien kitoka boy ya la tsarani aini na yo à l'occasion de rien ozomo so ba biloko no sto dongole on kana miti kabiso esili yo mo comprendre te nzamba zo pambolo te pour ki motema mabeli ki jalousie eza démon za satanique tant on zo côté de jalousie pour na ni karaye déjà quand il démon sans le savoir à tout qui l'église nzambe chito na se nzambe azotala motema mabe ozana nga vers baninga moi pas molayo ezate moi faut ba porte ezate et là on va osinga kaka tout ça la mitema mabe te to longo eloko oyo moninga moni ka sala eloko mabe malamu yo moni o mabe yango ndezo botsa ba ezotinda ba balo ba rino to mitema mabe ki to lingani te to longo eloko na kati na biso mo to comprendre que non makambo nyonso tosali nini échanger nyonso ekofungwama oyo na ngano bamotu ya yango en tout cas merci na chaîne na biso merci beaucoup vraiment en tout cas babone na chaîne na biso ta ndenge ezala kaka Karine ye madoto bapetite terre na ilai fort na respect na ye donc nga soki oza impoli na oleka na biso nga bata respect donc voilà merci Nayo Penza. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde, merci à tous nos abonnés.
merci parce que bolanda ki émission na biso banda ne bandeli na ndenge to komi na suka na pesi bino vraiment merci ba mbote ebelenga na linga rabino soki to bimaki elengi kitoko makasi bezaki grâce ya gloire ngoma moto fa 3 ans na sima caméra merci beaucoup à lui parce que pour na yende yango tozo continuer ko sala musala et puis tozo continuer ko percer na kati ya musalo parce que image ezo bima kitoko bozo féliciter biso par rapport à musala moto pesi bino merci beaucoup à Elisabeth na pesi bino so ba mbote belé et ba mbote belé à mon chou, à mon chouchou, à mon chéri. Et merci beaucoup à bébé qu'on dit, je l'aime beaucoup, ma fille chérie. Et bisous, bye.